na makambo penyo ba maître stade wana nzungu ekoto na libanda tina kati papa akobuka stade wana 7x7x7 ngai olobi akobuka ngo 7x7x7 ngai na promettre soka buki yango te bosa musapi nanga suka bolongo sikoyo. Non, pour témoigner magique, oui, et bien, mais écoute, on a enseignement ya makila. Oh, Kodia, ceux qui ont une famille na bino, ils sont biso. Biso ne te donne mais lango qui est une folie na ndeko na yo, akufa bongo comme patron. Non. Kindoke bana banda ba kokoli le ba koko na biso. Oh c'est senti, oh ça la bien. Il faut son ancêtre na yo. Pour ancêtre na ba on peut ça yo que guide ya mala. Je suis prêt pour traiter ça. Maître, non bien, maître, pardon, tout soit bien. Oui. Oui, que vous avez sida. Nalobia, sida. Oh, azonga ba rendez-vous ya ba docteur ndenge na ndenge que si la raté akenda ba sana ba posa que okotia ko bikate. Je suis prêt pour t'aider. Na kosuna. MJTV Sambara Goli Mazabata Bila Kolikobo. Sambara Goli Mazabata vraiment bon s'abonner. Sambara Goli Mazabata Bila Kolikobo. Sambara Goli Mazabata MJTV Sambara Goli Mazabata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non vrai tanta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous. Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision et surtout dans votre mission Haute en couleur qui est aujourd'hui présentée par moi, Dani Timanga, votre homme, les serviteurs, qui c'est la double brassard. Et ça, quand on a bien, son alisou le beau, son binon de kaka, Dani Timanga, aïe la binon par rapport à l'actualité, où ils ont intérêt. Ils ont dominé sur ce dans cette beau plateau de haute en couleur. Je ne suis pas le seul. Nous avons invité dans le Solo, c'est un maître spirituel. Nous avons développé il y a spiritualité pour Dani Timanga lobi ayambela bino a maître spirituel oyo aza vraiment na musala na nzoto na ye beaucoup découvrir sur ce. Je profite directement de saluer comme ça Olivier Loango, papa na Jérémy Esther derrière ce beau caméra et pourquoi pas ma consoeur Sylvie Bati. Et là je vois aussi la première de toutes les premières dames na Katia Orléans. Là je vois maman Mami Wanza, maman Boulamo Lekebele, pourquoi pas na Rossi Bessial et pourquoi pas aussi na Kevin Bravo Wanza. Voilà Kevin Bravo Wanza et je vous salue. Et pourquoi pas à notre conseiller numéro 1 na Katia chaîne na Biso MJ Télévision. Là je vois papa Micha père na Biso na ndenge moko oyo ezali ya bien on te salue papa dans cette beau plateau tous on a invité nanga maintenant olingano Olivier Loango avant to côté invité nanga tout balancer non pub o belisa batumi tout moi pub wana plutôt zonga na Biso pour to côté s'inviter. MJTV vitesse wapi abonnez-vous. Merci, le retour est déjà sur ce beau plateau de haute en couleur avec le vôtre Dani Timanga. Mon invité est déjà sur ce beau plateau à qui je dis déjà bonjour maître. Oui, bonjour, merci, bonjour, merci. Bonne santé. Oui, santé, Namakasi Bakoko, Nazali très bien. Oh, Namakasi Bakoko, to Namakasi Anzam. Oui, Namakasi Bakoko parce que Bakoko, Bango, Bazo Pesa Batu, Bamakambo, Bango, Bazo Fon la Batu, que signifie spiritualité, oh, Moutou Aye Bakite, oh, Moutou Azalaki sous-informé, Bandé na Libumu, ya papa na maman, comme ça, Basila na Kola Kisa Mokili,
comment on peut voir les spiritualités. Oui, nandenge bakoko bango basala biso po etele to benga mabatu. Voilà. Alors bakoko bango babanda déjà na makambo ya ancestral pour koyeba ke mutu oyo mokili ezotambola ndenge nini pour kolakisa biso ke mokili et vivre quand na ba difficulté boye na ba facilité boye. C'est remercier na bakoko na ngai ba o babota biso banda bo ba papa le bakokolo la biso. Alors là, je vous le dis que merci vraiment. Voilà, merci beaucoup, maître Ozako Solola. Déjà très bien, Nabatu Ndenge, Bako comprendre yo. Maître Tolingi Toyo Banane, Batu, Bayeba, étant que maître spirituel, maître Kombo Naona nous a maître Nani, et puis la spiritualité, au sali la kabat domaine. Bon, merci ngai kombo na ngai Mbuta Zabantu. Voilà, Mbuta Zabantu. C'est-à-dire Mbuta Zabantu ba oyo ezali ke ba koko na biso ba banda ko pesa biso déjà ba enseignement banda ki libumu. Voilà. Il y a des fêtes maman oyo abota ngai akufa depuis 2013. Oh, maître to so ananu donc yo au banda spiritualité banda libumu maman. To so la pe bien banda ko ba kolanda. Mais c'est ça na banda spiritualité banda la kibumu na libumu ya maman oyo abota ngai que son âme repose en paix. Abanda déjà ko enseigner ngai banda la likata libumu ke na ko bota makaka mutu oyo na kosungaka mokili na ba difficulté oyo mokili ekozala nango. C'est que maman pas qui maman moko boazaki pe kosala la spiritualité. Non, maman pour le bien enseigner qui yo. Non, maman bande kosala la spiritualité mais koko oyo abota ye. Yende mutu amone kosala la spiritualité ayeba alobaki déjà que na maloba na ye okobota mwana ya mobali kombo na ye ekozala ke boye akosunga mokili po alakisa mokili que signifie réalité et spiritualité. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup fidèles amis internautes. Nous poursuivons avec mon invité dans ce beau plateau, maître Toso Anam. Sikoyo, yo na temple na yo, ba maladie to babiloko nini oyo vraiment osalaka pona ko aider batu ndengo lobiki yo obotama pona kosunga bandeko. Bon, ba maladie oyo na salisaka eza ebele parce que nakoba na kodetango banda lelo tito koma lobby peut-être to koma lukaka moi moké alors na babiloko osala oui nakopesa moi introduction moké voilà na traité prostate voilà sida oyo ayebi kaza sida oyo esilaka te je suis prêt pour traiter ça maître non bien maître pardon tout soit bien oui oyebi ke oloba sida nalobi sida oyo azonga ba rendez-vous ya ba docteur ndenge na ndenge ke esilaka te akenda basana baposa ke okotia kobika te je suis prêt pour t'aider na kosunga sida kodia oyo ke makambo na ye mbongo oyo azalaka nango ebunga je suis prêt pour t'aider mari de nuit force sexuelle oyo azali na problème ke te mobala akima ye mpona nini ke to mwasi akima ye mpona ndenge moko akokaka su mosala ya mbetu te alors bakisi ezali oyo tokotraite nango oyo nyonso azali na problème bac magique cao magique bac magique bateau magique mallette oyeba ke nakokoma na niveau oyo kozatendre na posa oyo ozali nango suis là pour t'aider ozala na mokili ya poto France États-Unis par-ci par-là oyo natangi te maître oyebi nga nakangi ka eloko moko Olivier Lowango maître lorsque lobeli Nkodia mais or nga nayebi ba maître belé to bandeko belé oyo bazalaka na mikili ya poto bapréféraka beaucoup plus bazala na bango na porte-monnaie magique parce que soki okei na ye baplace moko boye porte-monnaie eservaka bango na bien mais yo obeta lisolo ya Nkodia sikoyo non porte-monnaie magique oui eza bien mais ekotaka na ba enseignement moko ya makila Nkodia soki eza ya ndenge ya famille na bino ezalaka na makila te kode mpe batekaka yango te basombaka yango te ezalaki kulu oyo fumuki mbangu ayaka koenseigne biso c'est ça mokili avant ebandaki na fumuki mbangu oyo ye aza premier ancêtre oyo ayaki koenseigne biso Jésus non Jésus aza mpona bachristianisme oui Jésus aza mpona bachristianisme ye abimi na bandenge mosusu mais mpo ekulu na biso oyo moto mwindu
à comprendre que mokili eza boye faut avec le canal d'enseignement Simon Kimbangu par maté Simon Kimbangu yende mutu akopesa mutu ouverture ya droit chemin au mutu akoluka ça c'est truc yango na vie donc c'est ça même yo journaliste ni mozao pour oyeba musala yo sala faut que nana na bakoko ya bakoko lilo na yo c'est-à-dire esenge nanu faut que luka ba koko ya ba Simon Kimbangu oyo bakulu na yo ba meka pour Simon Kimbangu za koko langa na koko langa ntumba malemba non non na côté mina famille eza mutu mundu ba ngono so ba ka pona biso watu mundu eza moko même obotami ba clan ebele mais dès que oza moto mundu moto moyindo po o le canal na Simon Kimbangu oui mais maître na yo kakeloko moko batu ba bino ba maître bolobaka so moto aye pa na bino bosalaka appel moko oyo ezalaka ya fort bosolisaka batu il faut solola na baancentre na ye est-ce que voya koko na ye moko akufa ye mosusu na 1980 obenga ye ndenge nene po asolola ye mosusu na moto moko ya famille na ye po apesa solution na makambo mais c'est journaliste faut koyeba ke koko oyo akufa depuis non en quelque aux a capable de recevoir naé oui maître mais on est comme qui nous dit mais c'est solo la paix non exact ndo quitter parce que ndo ke banda ba koko na biso ndo tono memelango ke ndo folia na ndeko na yo akufa bongo koma patron non kindoke banda bakokoli le bakoko na biso po se sentir ça la bien il faut aussi na ancêtre na yo po ancêtre na ba on pesa yo ke guide ya malamu ke avosa likamboe sala boye bango ba ndenge ya ko rééduquer yo oui c'est ça. Voilà maître Toko Kenda biso très bien na yo maître na mona bande ko musu bazaka na poto musu sa kenda na ye kala azwa ba problème moko na mikanda ou soit mutu mususu alongwa na ye Kishasa akima na mikili ya poto vi suivi mususu asala problème moko na Kishasa to mutu moko azana na mikili ya poto kuna et que azana problème moko oyo et arrivé là hier na vie mususu akima place moko azala na ville moko boye akima akenda mususu ko batama na ville moko boye soki alinga zongela na ville wana pour que ba reconnaître été abengio est-ce que akoki ko zo peu aide na likambo oui ba domination ça étant que bakulu étant que Fumoki Mbangu parce que ngai na bimeli na Mayombe ngai na suis enseignement na na Mayombe mboka na biso eza na village ya Maduda donc na za Muyombe 100% na suis enseignement na à partir kuna ya Maduda mutu oyo azali na difficulté problème wana azonga a contacter numéro oza na ko pesa numéro na ngai pour mutu oyo azali na difficulté abenga ngai oyo azali na solution azoluka je suis prêt pour te donner mon numéro numéro na ezali plus 243 89 20 53 675 plus 243 89 20 53 675 wana ezali numéro na nga obenga n'importe quel problème Rosanango naza capable pour aider yo lelo bakoma ko benga ba maître mususu baza ba escroc si voilà tokekas baza ba escroc bozo pesa bango ba mbono ebele mais musala mo esale mamalunga ezate bino ba journaliste bokomi déranger que na pesa ki maître songo le mbongo mais le cameroun ezale mate pour escroquer c'est ça mokili faut ko ya ko laksa mutu qu'est-ce signifie mais mystère mystère eza qui coule na biso le tozoma ba loge c'est belé ba musu ta otanga ba kombote neti ba pasteur ebele bazo kota ba loge ba enseignement mususu mettre point ni bino nga otake ka ba pasteur obi ba pasteur bataka bino te bino bozaka soto yambi bino botaka ka ba pasteur mais na ko attaquer ba pasteur parce que ba pasteur ba kosi mokili na confusion ya makasi batu balakisi batu Jésus Christ de Nazareth o azali nzela ya bomoi ya solo ya vérité ya vie ya batu papa nazona ba pasteur ebele bayaka pembe nanga mais na kotanga ba komote po oyo eza mais kasi ebele bayaka pembe na misu pe basalela nzambe na ndenga solo bazali quand même non eza la pasteur te o asela komo nzambe o mo asela komo nzambe azo numéro nanga benga nga na saba na ko memaye na enseignement ya bukoko po ayeba ke kikulu na biso alongwa na enseignement wana azo na kikulu na biso wana osenga pasteur alongwa na enseignement oui je suis oui naza prêt na kosola na ye naza prêt na kosola na ye na banga ta pasteur moko te
oyo bazosala eza commerce oui bazokende kolatisa basi bacharge oyo libala na yo oboyeboye mpo nini azwa atambo na bajipe mais enseignement ya biblique moi eza nango eza te. Ok. Maître Toyena, on a problème. Oh, merci beaucoup. Je pense, fidèle ami internaute, vous êtes en train de comprendre. Maître, est-ce qu'il arrive à peut déjà musicien moko il y a Congo, il y a Kinshasa, à Bengio, Obika Nina Bimiselo, Nanga Moko, maître, au Sali Langamaka. Oui, Bamise basé belé. Sur la taille comme peut se la commune de degré, de diminuer, tout nangai. Bam basé belé. Oh, un vrai docteur a pesaka ko annonce cité na moto et a traité. OK. Après ça comme mutu te na traité mutu tel mais traité mutu songolo boye docteur malamu azarande ngwate ba docteur be ba sa ba votement fi mo ka pese mbongo po alongole zemi mais robeta ngo d'immédiate ke na longola ki fi intel zemi ezaka secret caché à motema na tout comme ngai na kotanga kombo ya mission te ba mission za ebele na kati ya ville ya Kinshasa parce que ngala aussi na Congo central na Mayombe donc Musi Mayombe donc quand tu sais langi budingala moi c'est vovanga kiyombe obenga na kiyombe na kopesa interposition na kiyombe parce que na zamu yombe 100% bonga na tangi na classe ya bayombe mboka na biso za certifié de mayombe oya yebi certifié de mayombe le place au atteindre mboka na ngai. Voilà, maître Toyena, on a problème on est to continue makambu ya musique parce que to okena biso lentement et sûrement on a fait de cette mission. Maître Toyena, on a problème moko. Je crois au Landara musique au Yokaka tout le monde qui frère Nabiso Fali pour pas ou ko beta concert na stadia et salut ko ba musicien congolais nyonso ba komi peka bango ba beta stade lelo oyo toza le 24 juin awa faire gola au beta stade de martyr pour na yo tant que maître spirituel na ndenge bino boyebi monde ya spiritualité okomona concert wana faire gola à cause la récite tout faire égale la récite exacte mais faire égale après ça la récite faire le canal ba cool na ye faire ka ba cool na ye ba pesa ye pouvoir ba pesa ye guide mo malamu ndenge nini akosala ke musala na ye pour que liboso pour combattre oya le kaki liboso na ye voilà et c'est nga faut aller kana ba cool na ye pour ba cool ba pesa ye introduction malamu na ndenge akosala ke plein na ye Martin et kende liboso oui c'est ça donc na ndenge romona na yo étant que maître spirituel na ndenga milimo o mona play ko salama toté non na ndenga na sona biso play ko salama c'est na kosio c'est-à-dire oh oui so ko lobi la play ko salama c'est na kosio et c'est na sikoyo contact ya ko travailler ba travail oyo to sala pour amata niveau ya effectif ya plein na ye pour ça le big play ko salama c'est ce qui joue en plein c'est na kosio c'est la possible alors na kozela ke soki likamona ozala prêt numéro ezali à contacter so préfère rigola contacter yo est-ce que na makambo peno zo ba mettre stade wana nzungu et koto na libanda tina kati papa akobuka stade wana 7x7x7 ngai olobi akobuka ngo 7x7x7 ngai na promettre soka buki yango te bosa musapina nga suka bolongwa. Oui, bon ça me s'appelle ça bon on a beaucoup mais ba musicien musuku tu baloba soki était la sali boye na kokata bilamba na kotika la bolumbu yo zoloba kolongola musapi na yo soki asala mote na koleka ka susu na chaîne na yo te sans que ba contacter nga oh si faire ego la plein faire ego la a contacter ngai soki asali yango te le 24 décembre c'est que na koleka sur émission na hotel na tiki makambo ya mystère na ke ko sabe na l'église ya batu mususu. Voilà, merci, nous arrivons à la fin de cette émission. Maître na ebité maloba nini okoki koyebisa bandeko nyonso oyo ba 8 ans ya ko landa yo na émission oyo ba maladi na yo ba makambu oyo ba 8 ans ya kotala biso. Bon, annonce qu'on a repéré ça, oyo nyonso azali par-ci par-là. Voilà. Na Kinshasa, na Congo central, partout. Naza prêt numéro nanga ezali plus 243 89 20 53 675. Donc contacter ngai na kosunga bino problème nyonso oyo bozala nango. Donc ba problème mari de nuit oyo ayebi sida wana maman monsieur journaliste sida oyo ayebi ke asalisa ba examen plus et puis ça négatif pendant ngai comme positif bakisi ezali mwasi osobota te que ce soit au côté de l'échographie bakata
trompe. On a un bandokité. Non, on a moi vraiment solo moi on a bien éduqué. Mais où tu es pas out te nanga te naza mutu oyo naosalela kikulu ya bandombe kikulu de église de bandonga de bandombe c'est-à-dire ezali kimbangu fumu kimbangu enseignement na yekaka so bindanga sika na tebikeko wana est-ce que nanga bikeko non na pesa enseignement kaka ya église de noir donc mwana la rosa bien éduqué rosa mwana moko uti côté mosute et bezo boyambaka awa ke nganga asali ba spectacle boye na pesa ka ba spectacle na pesa ka makambo olingi mbongo na ko pesa mais spectacle ça musala te OK mutu muso yambike asali boazongsi boye mais combien d'appels déjà le benga bata poto que na bengi mettre inter asala ka musala pesi correct yebisanga na nano mona te mais ngai nazate po bamona numéro eza place wana bakomona ke bakozwa numéro bakobenga mpe bakozwa solution na bango. Voilà. Merci beaucoup maître Esengozaki ya biso mpona temps oyo accordé to yamba yo po bandeko ba comprendre misalo ezai pana. En tout cas merci na sepela kaka na pesa merci mo journaliste ndingo yambi ngai na uti na village na ye awa okute na ngai to sa na émission na remercier na no chaîne na bino oyo. En tout cas félicitations na akei obio bolakisi ngai. Deuxièmement mutu oyo tu a contacté ngai ayebake musala na ye oza satisfait ni complication opesa mutu zonga boye sala boye non nakosele musala correct akomona réalité pe akobenga bino ke musala na nga eleki malamu. Voilà, merci beaucoup. Le plaisir a été pour nous de recevoir aujourd'hui maître spirituel de 8 ans Yako Betane Masolo. Je pense Bolandi Biso de long et à large pour comprendre misala nini au maître Azali Nango pe makambu o nini Azali koede yo mutu ozalaka na makambu na yo olingi o contacter maître spirituel numéro na ye je crois à Pesibino Bobenga Bosolola. Pour Bisso, tout là qui s'est abîmé et merci à la première dame de Orléans, notre patronne, notre mamie, Maman Bola Moleke Belé, Maman Mami Wanza. Baptiste Lakaika, Maman Bola Moleke Belé, Motonzambe, Motonzambe. Merci à Papa Micha de Paris et pourquoi pas de dire merci comme ça na Kevin Bravo Wanza et pourquoi pas aussi Aroni Bessial, le rappeur du moment na Katia Orléans wana mon côté parce que bango tout et si balala et merci aussi comme ça na Sylvie Bati pour ton assistance ma consoeur et pourquoi pas derrière ces beaux caméras c'était Olivier Loango, Papa na Jérémy et Esther. Quant à moi Dani Timanga, je vous dis continuez toujours de s'abonner comme ça de votre chaîne MJ Télévision parce que ici vous ne manquerez pas des informations. Quant à moi, de la presse. Bye bye. Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non vrai tanta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi vraiment. MJTV vitesse wapi abonnez-vous